libota na nzambe bana nzambe libota na biso oyo tolingaka mingi o nzambe asala biso bolamu ya kozala toujours ensemble na ngolu na ye pe azosala ke tokutama na bonne santé yango toye koloba bonsoir toye koloba bonjour bon dia botardi ça dépend ya air ya esika oyo bokutami biso tokutami na mboka ya Irlande précisément na ville ya Dublin biso couple tango ifwene oyo tozalaka na libota na nzambe chaque samedi à partir ya 17h na masolo na biso ya sekele ya libala. Shalom, shalom bandeko na biso bandeko nyonso ba oyo baza connecté na lobi shalom na libota moko oye esika malamu zi décision ya bien ya kozala wana na yebi eke tokoti na ndako nosami kosenga droit d'entrée mais na yebi ke nzambe akosala ngolu lelo tokopambola mabiso nyonso nzambe apambola libota na yo benga ndeko moko invité le ba couple évangéliste Maku tangu ifwene toza deja wana nzambe aza malamu. Nzambe aza malamu mama na ngai Kakina Lutumba tata bana invité yebisa ya mwasi moko akota toza wana yebisa toza wana invité pe partager osali malamu mingi okoti vraiment tosepeli mingi yebisa papa Lutumba bozala wana nzambe akosala biso bolamu ya mwasi yebisa papa azala wana poto kwa kosolola tozala posala bino boloba biso pe toyoka biso pe toloba dotoloba ensemble biso tozoloba bino pe bozoloba po eza partage tolingi toyeba pona nini epai na ngai kaka pona nini epai na yo kaka siko solution tokozwa ngo wapi na kati ya sekele ya libala yango tozala posa tozala ensemble do yebisa ya mwasi yebisa papa ke tangu na biso ekoki. Merci. Natina na yango nzambe asala biso ngolo esika bino bokutami na biso tokanga misu pona okumisa nzambe. Nzambe na pusani epai na yo nkolo poza nzambe malamu. Torande gloire kolobete kolo yo kosaka te. Sembola loboko na yo nzambe. Ngolu na yo nzambe monisa malabo mona biso. Bandeko nyonso bakokota nzambe bazala connecté na 3 dimensions. Corps, âme et esprit Seigneur bazala présent. Biso na ngambo oyo batela biso. Oyo soli flèche ya moini ezala nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus, tu le dis. Amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Ah, ya Christelle, maman pasteur, na mboka na Angleterre, na papa Douglas. Vraiment, ça passe à la binobola, maman Doneta, merci. To partager, benga ya mwasi moko lobane to zawana pona kokumisa nzambe, kati na sekele ya libala. Vraiment, tozana esewa komona bino obozo ko disposer tango poto kwa ko solola na tina na nzambe. Amen. Yanga toko yemba po nzambe na biso azwa lokumu. Nazanga nyonso kasi ote Yesu ya katina motema ngai posa na yo koleka ye. Nazanga nyonso kasi ote Yesu ya katina motema ngai posa na yo lelina doye ma posa na yo posa na yo posa na yo Yesu e posa na yo koleka ye. Nazanga nyonso kasi ote Yesu ya katina motema Évitez les gros venga libota moko koya liboso na yo eleki bisika nyonso ya katina motema na ngai posa na yo nayembi na motema posa na yo posa na yo posa na yo Yesu e posa na yo koleka ye. Koya liboso na yo eleki bisika nyonso ya katina motema na ngai posa na yo koleka ye. Nazanga nyonso kasi ote Yesu ya katina motema na ngai posa na yo koleka ye. Posa na yo, posa na yo, posa na yo Yesu e posa na yo koleka ye. Atanga moko nakolanga Yesu atanga nakolanga Yesu
nakolanda Yesu. Atangai moko nakolanda Yesu. Atangai moko nakolanda Yesu. Yasolo ngai nakozonga nasima te. Atabafingi ngai nakolanda Yesu. Atabafingi nakolanda Yesu. Atabafingi nakolanda Yesu. Nakozonga nasima te. nakolanda Yesu. Atabatongi nakolanda Yesu. Atabatongi nakolanda Yesu. Nakozonga nasima te. Partagez. Mwana nga bijou bakanda. Mwana nga bijou pembele. Partagez. Nalingo partagez message oyo. Benga ndeko moko akota. Benga libota moko ekota. Nalingo ndeko moko partagez. Partagez. Atabafingi nakolanda Yesu. Atabafingi Nakolanda Yesu. Yasolo ngai nakozonga nasima te. Atabapasi nakolanda Yesu. Atabapasi nakolanda Yesu. Atabapasi Nakolanda Merci Yesu. Jésus. Nakozonga nasima te. So nasima Yaya. Yesu liboso. Nyonso nasima Yesu liboso. Nyonso nasima Yesu liboso. nakozonga nasima te. Nyonso nasima Papa Yesu. Yesu liboso. Nyonso nasima Yesu liboso. Nyonso Invitez nasima ndeko moko. Yesu liboso. Kama tuko na nzema ndeko moko kabisa. Nakozonga Alléluia. nasima Merci, te. Régine. Atababoyi ngai Nakolanda Yesu. Atababoyi nakolanda Yesu. Atababoyi. Nakolanda Yesu. Yasolo ngai nakozonga nasima te. Atabafingi nakolanda Yesu. Atabafingi landa Yesu. Alléluia, Oza alléluia, perdante. alléluia, Ya alléluia. mwasi landa Yesu. Oza perdante. Ata batuli mpona Ata nini batuli. ozolanda sekele ya libala loba wi Alléluia. mpona aza perdante. Alléluia. Aya la belle nasepeli ya Merci. mwasi na papa bozala ensemble oyo Merci. na Yesu masiya solo motuna Tunami. nzambe yakelakanga ya bijou partage ya lila merci partage mama nanga adasa erika nasepeli ya mwasi na présence na bino vraiment bopartage nzambe ya osala biso vraiment bolamu Alléluia. ya la belle Ya merci solo bato na bakotuna. papa na ngai adusha nasepeli na présence na bino Gloire à toi, merci Jésus. vraiment Merci Jésus. Merci l'homme de Dieu. Girambe Kandie de Fils. Lolenge nini. Moyesi apesaki misala tosise kotosa. akati na libala na yo po tosaka nzambe alobela Bato lolenge nini. masidoni na papa na ngai vrema toza na eselo komona bino nzambe asala bolamu na libota vrema na bana na biso Gloire à Dieu Jésus. Makotika nyonso. lena alobi na kenge Gloire à toi, invitez Ndeko Moko Akota. Gloire à toi Jésus. Invitez Ndeko Moko Akota. Bona ye. Yebi otika nyonso mpona Nzambe. Ela alobi na paster na nga timote na mboka na angola na ojaenda vraimen nzambe apambola bino nasepe na présence no na mama bert na bana na biso Gloire à toi Jésus. L'homme de Dieu, merci. Otika nyonso mpona Nzambe. Otika kokosa. Otika kindumba. Otika bilula lula mpona Nzambe.
Nzamba pambola yo. Papa na ngai pite bazé ya mosali na nzambe nzambe apambolo na mboka Irlande. Papa dira na mboka na Portugalish nzambe asala bino za mbolamu. Na mboka na Atai nzambe apambola. Sala na ngai nyonso lingi nzela na yo ngala yebaki te. Yana ngai na mboka Almadi ya maboke Jordi nzambe apambola wana bana na biso. Sala na ngai nyonso lingi nzela na yo ngala yebaki te. Simba papa bilale maboke, bilale maboke, bilale maboke. Couple na Togo, moko na Côte d'Ivoire, ya musoda na Angola, na Congo, na France, na Allemagne, na Belgique. Oza kobina, soit papa Didier, bina na yesu. Maman na biso Leoneta, soit l'homme de Dieu, le pasteur Douglas. Simba na loboko. Tamango yango tokukama kokumisa nzambe mpona mabala na biso. Yango na deuxième édition ya Sekela Libala, kosala te. 5 jours nous allons faire ça. Amen. Nzambe apambola mosali na nzambe papa na biso kari. Gloire à toi Jésus. Merci. Continuez à inviter, continuez à inviter. Continuez à inviter. Gloire à Dieu. Mabala tango est stable, l'olo va être église en Zambé, nous allons kimia. Peu bassin en Zambé, nous allons kimia. Alléluia. Bobo c'est la pièce à l'épargne, la première institution en Zambé. Institution monnaie les plus anciennes des Alibala. Zambé on a posé les balles à la puissance. Zambé on a posé les balles à la strong, l'anglais. Zambé on a posé tout casament de ces gens. Pour grande force. Dieu t'avait sauvé. Yaja excelência no seu casamento. Aleluia. O Deus quer sempre bom Glória no seu casamento. Aleluia. Invitez. Invitez papa Nangai dira à Moussa Nzambe, papa Nangai merci pour la présence de Bino. Maman Sidonie, pasteur Timothée Nangola, merci. Yama boke na Allemagne, maman Donné Tanzamba Pambola Bino, to invité tous ensemble. Ya bijou Nzamba Pambola yo. Ya la belle, merci vraiment na papa Adusha. Tozo continuer kokumisa Nzambe. Utebake eza faveur ya Nzambe kozala na libala évangéliste. Amen, amen. Eza faveur monene, eza ngolu monene. Yango na zolo ba eke na tango yo, tango mabale eza stable. Donc ça veut dire que ngolu na Nzambe et kozala toujours wana pe bana ba ko vivre malamu. Toza contre divorce. Divorce et ute pa Nzambe te. Bible lobi nani akokabola oyo nga Nzambe na sali ni na sangisi. Donc likoloba eke papa aleki mibali nyonso na kitoko. Quand maman jolie a le bagage, maman. Amen. Donc, maman jolie a l'équipe, va signer sur la kitoko. Na taille, na makamutu. Même aux ala yon nenge on va toujours maman l'équipe. N'habite papa la première position, tu la première position. Diable au cocaïne. Amen. Amen. Continuez à inviter pendant que tu es dans le développement. Il y a frère sur ma tuta. Léon a l'équipe à couple n'a pas fait beaucoup d'amis. En tout cas, mon tel bobina. Alléluia. Ya Brigitte, merci. Gloire à toi. Ya Brigitte Noumine na mboka ya Angleterre, merci. Ya Lila invité, ya Pichel Analyse, merci. Tomo Sambola na Nzambe te. Gloire à toi Jésus. Même toza kati na mabala tobosa na bolamu ya Nzambe. Alléluia. Même yo oza na nzela ya libala kobosa na bolamu na Nzambe. Nzambe amalamu mingi. Simba papa, Simba ye. Kale pa ibobuti. Na papa David to yemba to kumsanza. Bozaki na chemise moko ikuta moko. Soki na suka bite moko penzela moko ezate. Kala makambo Nzambe sala. Comment ça la bola mwa Nzambe te mama? Lelo congélateur eza plein. Olia mikate babe. Olia soso babe. Ozoye batelo bi dimanche bolatani. Maman, tu m'as dit comment ça la terre, papa Timothée, l'homme de Dieu.
presença, convida ao Pai para que possamos estar juntos, adorando nosso Senhor, no segredo do casamento. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Commence à la tête, commence à la tête. Não podemos esquecer a bondade do Senhor. Lelo tokoki yanina lelo Emmanuel aza kobosana bolamu na Nzambe aza malamu. Eza ngolu euti na Nzambe. Gloire à toi. Nazanga valeur, Nzambe apesanga valeur. Eza ngolu euti na Nzambe. Commence à la tête. Bolamu boyo commence à pona nini? Kosanga Nzambe mapona na ezola précédé na maman tous ensemble. Maman Eleko de merci et à moi aussi la présence là yo. Merci vraiment Shalom. Nala, soko mona kama capacité kama capacité kuifanya na ngoko la bango. Ona vile studio na kana tele manzembo yo. Ah zamba za malamu. Nalaki moteli papa. Na mosuni abata. Zamba pesa na chaussure. Ah zamba la bikamu. Et là-bas, nalaki 44, nalaki na 70. Il y a la belle, merci à la belle na papa. Nabaninga basangi ezangulu euti na Nzambe. Ezalaki ya kokabaye. Ah, libala na yo ezangolu. Na kati ya basi eza na baoyo bazokondana te baza kitoko kolekanga na yo mena bazwi libala te yo eza ngolu euti pai na Nzambe. Bolamu ya Nzambe tokoki kobosana yango te papa na ngai kimemano. Kaka esinga oyo okutami nakomosa jamais. Ah Nzambe. Epa yo lokota ngai. Pasteur na ngai Jasimple Carvan na Angola tokosa bolamu na Nzambe te. Mama na ngai Jili na Patman tokosa bolamu na Nzambe te Nzambe ya malamu. Oh Jésus, merci Seigneur. Bolamu nous ezebele Nzambe. Na boko la famille eza nini yeye eza ngolu euti na Nzambe. Ngona uche pai na yo Nzambe. Ah! Yo ozalaki locataire lelo oza na bafongola na maboko. Ah, kumisa Nzambe yapesi yo katakata te. Bapesi yo 30-30. Aleki so na 50-50. Ah! Ngai na place na yo na kotelema. Ngai na place na yo na kobinela Nzambe. Na place na yo na koseka. Na pai na yo na kosanzola Nzambe. Apambola ngai na nzela. Nabatambola ngai na yo na bashe na libota aza Nzambe malamu. Bolamu eleki ebele. Merci couple, ah, Simba papa, tu les as orientés. Est-ce que tu les gagnes à Tongo? Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pasteur na ngai Zule Nzambe ezomonisa. Bolamu Nzambe ezomonisama. Merci papa. Merci. Ah, merci bolamu Nzambe emonisami lisusu kati na biso. Merci l'homme de Dieu, l'évangéliste Jules. Angola, Nzamba Pambolo, papa, continue à faire l'œuvre de Dieu. Dieu vous abençoe, on va continuer à ouvrir ça. Amen. Yala, eza makambo Nzambe apesi oyo ya malamu. Mais libala eza moko ya makambo ya malamu oyo Nzambe apesa yo. sepela libala na se na moi mpona lona libala eza te kuna tozala baetre céleste tozala service ya adoration epai na Nzambe soki ozala posa osala boye epai ya mama okoki kosala yango amama nde bapesi yo comme fleur yo oyo arrosé yango c'est une jardin oyo Nzambe apesi yo ye bakovalorize papa oyo Nzambe apesi yo valorize oyo mama apesi yo nalobi toza contre badivorce
Potiphar, c'est la fille des diables. Bible lobby, personne ne peut se séparer ce que l'Éternel a uni. Ninguém pode separar aquela Que pessoa. Deus ajude. Aleluia. Amen. Mon côté. Bola mwanzambe eza. Alléluia. Yango tokotu na bakestion komona bakestion mosusu eza pendente na portugais to bapendente eza bakestion mosusu omona eza nini na français baloba nini na portugais tobi bakestion eza pendente. Donc eza sans réponse. Po bolamwa nzambe eza ebele. Eza la mutu moko. Eza la mutu moko qui Congo te. Bible lobi na ngai personne peut séparer ce que l'Éternel a uni. Amen. Na portugais babina biso que non personne ne peut les séparer à quel point unio. Donc il Congo kapena mutu ko ndena vambanesa quelques yaka na nzambi mais vene kumosi. Donc nazo wana moto moko. Amen. Nzambe apeshe papa valoriser, apeshe maman valoriser. Donc on a mis sur le banda. Loli papa maro on a mis sur le banda. Papa longola miso. Maman moko pe alongola. Soa lingi papa. Ok. Amen. Bolamwa nzambe eza ebele tokokai mpe kaka kosilisa sekele ya libala na koadore nzambe na bolamu na nzambe na paster na biso Moïse Matuta na papa na biso Carlito. Me toyoka ata mwa moke tokozonga lisu na bolamu na nzambe oyo eza retroviseur. Retroviseur do totala nsima. Tala esika papa azwaki yo ya mwasi honore yo na biso ya baparent na miso na bato mpe na miso na nzambe. Papa tala tango ya mwasi alingaki yo ndenge ozalaki mais atalaki ba qualité wana te atalaki ba défaut wana te. Ya bana kozwa ba défaut wana comme qualité na ye. Andimaki yo na ba défaut wana adefendaki yo liboso na bato azwaki yango qualité na ye. Mais siko lelo tozotuna pona nini bololo ya boye na libala na ngai. Pona nini bololo ya boye na libala na ngai ya Brigitte. Pona nini bololo ya boye. Mais mokolo yango ba défaut bato bandaki komona pa évangéliste nga na monaki yango te. Ba défaut o bato bana mona pa na ngai évangéliste amonaki yango te. Mais siko yo ndenge moko peka ya mwasi na papa. Mokolo yango ata msusu na se ya nzete ya mbila na se ya nzete lida men na nzela ya klasi na ba feti na ba matanga do bololo wana ezalaki te. Ba défaut wana ezalaki te. Donc to mona yo bana mona ka ba qualité. Mais lelo yo ba défaut ekomi ko mona na libale koma bololo eza nini. Pona nini. Mais tant qu'on va te remettre à l'écoute, qui deux fois les gens sont là bas boyer, donc on a qu'à tout le bas pour la nini. Donc ça la question mon corps, les autres là soirée mon manangito ça va toujours, toi travailler ensemble, n'a pas le temps, n'a plus le besoin d'engambo wana. Son question mon gars aller au tuninga. Est-ce que les bosso bozala qui bien? Mais beaucoup de temps mon corps, beaucoup de monde n'était pas personne maman bonjour té, maman pas personne papa bonjour té. Attends mais bisous ça longo un mois, je se dire que muta préoccupé. Azate. Donc bololo mo ko ta peso esika efanda. Donc ce que tozo ba pona nini. Toza na mokanda na biso ya Jérémie 15 na 18 okoko bomisa ngo déjà pour auto comprendre yango. Donc na thème na biso to nango awa pona nini bololo na libala na ngai. Et puis bololo ngo yango so mo ezozwa temps. Ezozwa temps. Donc bololo comme ko pesa ngai, comme ko pesa solo pona nini. Na mokolo wana ta msusu tokimaka ba classe poto kutana. Mokolo wana ta msusu tokosaka ba parents na ndako poto kutana. Musuku da sortir mira qui c'est le collègue déranger maman. Maman na ngai Clarisse. Non Nzambe asalo bolamu ebele rétroviseur, il faut pas ko bossa na bolamu na Nzambe. Obi David da psaume 103 alobi motema na ngai ko bossa na bolamu na Nzambe te. Ke ata lelo nazomona naza coincé, c'est que lobby pardon, Nzamba ofongo la porte. Amen. Nzela miri wana ndi bana Israël bana mona bazaki coincé mer rouge liboso. Mais Nzamba za Nzambe ba yebeke na kofongola ka mer wana po bango ba kwa kokatisa. Non et pas Nzambe est possible les ate retard pesate. Asala kana tangu ya lingi pe na ba o ya lingi na yebike nengo za na lini Nzamba lingi yo akosalela ona tangu o ya lingi pe ko témoigner. Amen. 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 Pour ko témoigner ba pour nini bololo e visiter bo moina ngai. Amen. On a dit bololo oh est touché bana nangai. Alléluia. Oh ni bota moko na deux rois. Ba ebisi mosali na Nzambe Élysée. Ba bima kamnyo eza bien mosali na Nzambe. Mais bololo
kati na mai babi makambo eza bien Alléluia. omona ndunda eza bien soki fufu eza bien mais mai bololo ya mwasi te yango lelo toye tosolola papa na ngai do bololo wana mpona nini. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc toye mpo tosolola bololo wana mpona nini. Eza important bandeko nyonso toza en direct koyeba eloko moko. Pourquoi bololo wana? Soki bololo wana ezali elingi koloba eke likambo moko eza komarche malamu te. Soki bololo wana tomonaki yango te toremarkeki defo moko te. Donc ça veut dire que biso mibale lelo tokomona remarque wana pourquoi bolingo wana eza lisusu malamu. Sikoyo nga ndo futo comprendre mpona nini bololo ya boye. Ya mire mpona nini bololo ya boye kaka epai na ngai. Ozotala bango bololo wana eza te. Mais Nzambe alobi créer l'homme à notre image. C'est que Nzambe akelaki ngai mpe ka mutu akela bango. Mais pourquoi ni bololo wana epai na bango eza te epai na ngai ezali. Donc, il faut faire l'examen de conscience. Donc, il faut faire rétrospective. Donc, ils ont provoqué Bololo. Les bons tawana na derwa. Gloire à Dieu, papa, on va comprendre qui. Papi Bololo, ils ont la sourd, ils ont la maille. Mais quand nous faisons bien, mais Bololo, ils ont la maille. Alléluia. Bah comprenez pourquoi bah yeba qui source ya bololo wana. De ba que l'autre zo lia malamu. Tozo manda bien la mboka. Ba feti pesa. Mais pour mela. Babi bololo. Si qu'on évite ngai na yo ya moi si to komanaka, papa na ngai poto yeba ko bondela. Si qu'on évite ngai na yo est-ce que tozo remarquer bololo o izo côté na wapi. Bololo o ebandeli wapi na libala na ngai. On libala eza bien. Zambabi asali mutu, pe asali banzete do asali différence. Mais quand la différence on a quand jardin d'Éden, Adam zala qui a lesté, il y a mwana Nzambe a lancer qui pongi a longoli mosungi na ye. Donc asali esengwa motema na ye. Mais moto azaki esengwa motema na ngali le komi bolo. Le problème bango ezali. Alléluia. Dans Jérémie 35, bango balobi ke bako kona biso bato balobaka gloire à Dieu bango pa comprendre ki. Bako kona biso balobaki ke toko tonga te toko bala te. Siko ngai na yo. Est-ce que tozo comprendre poto ko akobondela? Ponga na boyi ko bondela kana sujet na ngamela lingi to bondela pe na sujet na yo. Ya ona lingi o comprendre o benda makanisi ke bololo yo ebani ndenge nini. Sikoyo mingi ya makamuso ezali na bibande ko komela biso. Question, on va faire réponse, hein. Bololo et bani nini. Mais là, on va maman mouke, pendant que tu donnes la réponse, tu as question. Bololo, et ça parmi à moko et outi, na ma vie à moko, ya couple, entre moi et mon bali, pourquoi? Pour moutou, asa vraiment sensible à Kobo Sama. Vous avez maman. On m'a dit ça, mais quand nous sommes à Israël, Égypte, hein, Absi Mango, Bozo Bimabo, qui est un pays où coule le lait et le miel. Alors, bon sanate et pas une gana zulibino. On m'a dit couple ça n'a pas problème. Pour et bien ma couple m'a pas bon ça n'est pas gauta. Yango psom ça et toi le bien. Facilement mouta le babi o eza poto. Mouta o eza poto. Pour abosani. Vous avez la maman. Dans la démocratie. Démocratie. Mouta musa zo bosana et pas gauta. Papa mona zo bosana. Papa ça ni mouta pousse. Maman, bas maman mususa. Ayo kila papa mawa moko impossible. Abina ko tikete. Amen. Na pusu na ye kaka. Na pusu na ye kaka. Mais le long na masala ngolo. Maman. Amen. Ba tu comme belé. Ba veste be salini et comme belé. Tu vois mon quoi la maman bosani. Allez bololo le côté. Maman ko bosana eza parmi la principale cause ba bololo kata mabala. Oh. Ce que ce que ça ya monga na auto comprendre to koba. On to boy ko prier pour la biso kaka to bopi ko prier na suka to bopi ko prier ka pour na sujet évangéliste na maman joli non to lingi vraiment to se connecter na sujet na yo oyi bien na bande ko mokati na bible ba mona ke ndeko na bango pasi eleki makolo ebukana paralysé ba mona ke bango basali nyonso ba kokite mais basangisi kondima na bango ba bi ata ya zolo ba lisusu te même ye pasi eleki mais kondima ya ngai na yo e ko sala ke ye abika même qui ndeko na bango bakali porti et kana mebele ya batu mais to kosala ndenge ni babi bokonza likolo eza pona ba viola alors bango batali ba moni li dusu habité madame pour tout ce ka opanzana apanzanela kuna pa mobiki se azali comme ça to comprendre que mobiki se zaye rédempteur ezaye ya mona Pierre aloba
alobaki abitoko kimela wapi yo noza maloba la bongo alors batona ba comprendre ki biso toza sous le côté madame apanzana po yende mutaza na bongo yende mutaza lobiko na ye lo biso to moni solution na biso to bois ka ekaka na likolo ya batolo na dusuana weya ça etali biso alors ce qui a kobika te bobiki sama lo baza mobiki yende mutaza problème po yende mutakuta bien sika wana Pierre alobi to kokimela wapi Yesu alobi ba biso suba ke bino botika li Pierre comprendre bito kokende wapi soki tokende à gauche la droite kaka yondo za mokeli da biso tokimela wapi ba di le pré balobi so totika li ato kufa soki bito ke ikuna to kufa mais malamu tokende to epai na ya zanza ba compassion ya mona te biso na poko alilo to boyi to bundela ka pona biso pona ngane évangile te to bito associé ndenge bande ko wana bazoki kilo charge ya ndeko na bango za maladie balobi te malamu akende kuna soki kuna ko simba te talié alors ya on peut biso to yeto zo pe charge ya problème na yo donc to ke na mo pe pas nzambe soki ya ko résoudre ngo ka on les a problème na ye mais biso to pesa e ka dossier ke papa kala dossier ya mwasi yango kala dossier ya papa la ngai yango gloire à Jésus pour soki to tika lika na position yo donc to ko tika la ka bongo ye beaucoup de temps que nzamba bito le kana ngambo mosusu yango biso to yeto zo problème na yo to le kana ngambo mosusu na problème wana tena na bana batu c'est important quoi qu'on passe à un autre bord. Amen. Quand tu as un monsieur les a succès, les a faveur, les a gloire, les a grâce. Donc il passe sur eux tout misayo, dans un année ça monte ok et que vous me la pour la liberté mais ça a pensé à quoi tu as un monsieur. Amen. Oui mais na lobi no quoi ça important. Ce n'est pas moi comme la biso ou à quoi va que et ça yango te maman et ça parmi à cause bato ba bosani et payi oyo ba kutanaka. Et ça ba kutana ça c'est là oui. Mutana na mbongo azati. Mama kaibi mutu alikaye na nshaka na bango na mo kakela kwa yo pesa papa. Papa parbi angana za bona de logo mokote. Donc batu ba bosani ndeko bosana. Oh li bala. Et ça va renouveler à partir de la pensée et pas batu ba outil. Amen. Ya mona la question muta bosani pas ya outil. Asuna succès. Yango to ben na libala faut dialogue. Obita mu dialogue ezali. Tant papa c'est le kola monter. Papa na ngai nono na ya Yasmin. Même c'est Yasmin kanisa. Ezaka moi mukie na polisi yo. Mais pour ni respect ngolongo. Ate akazonga ba te limbisa na comprendre. Amen. Mais ce que tozo solaté. Maman de tumba so to solaté. Pour ba robongisa ndenge. Et aussi maté maman. Te faut ko solo là. Obi voit que papa na moni o monte mingi kanisa babeta kanga na kima klasi kaka pona yo o bana kutu kolala ndako manzanza lelo ka puto komi na appartement obi akozonga o aza mutu nzamba keli akozonga komi yo papa na ngai ya mwasi toza bato nzamba keli non tokozonga conscience na biso kozonga na balimbisanga pour la nini bololo ya boye donc tout ça pour ça to comprendre bololo ngo za wapi to bi libota wane comprendre ki ba bina mosali na nzambe Élysée bololo za na mai bande ko pe ba comprendre ba bito za na kimia te bololo za bande ko na biso donc na biso santé za bien te biso ko to za bien exacté dit le pré ba bi bololo za sika biso to kuta bi eza to fandi awa bololo za eza to ke ikuna be kuna pa na ye ekimelo ya malamu ya kwa donc sans nzambe to ko kimela wapi yango na so couple moko nazo bana libota mo zo na biso mais ma couple na yo na présence ensemble soko teli même ba nombre ya ba divorce o ya comprendre que la mingi na ba couple o ba bi nzambe te et puis maman o tele mot très important rappelez ye zongi sa ye le mec est tellement la tango wana mais ba twa o ya lelo oyo lelo ko mute ba koros mais na supporter yo sur la peka o sur la peka wana ya selona en tout cas maman de tobo sanate maman ngai Lisa Maria Fonce tobo sanate yango na poto continuer papa autant de la biso na Jérémie 15 après papa au chapé prière Jérémie 15 na 18 to comprendre bololo moi ezanini puis ndani kaka a remarqué ki bololo to tangi na mukana Jérémie chapitre 15 verset 18 Bible lobi na biso boye pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Elles ne veulent pas se guérir. Et puis serait-il pour moi comme une source trompeuse? Est-ce que
na bomoi na ngai. Nzambe akoki kokosa. Voilà Jérémie azoloba. Alléluia. Abipona nini pasi na maison. Abipona nini pota na maison ko swata mo zo kaukate. Est-ce que Nzambe oza solution te na bomoi na nga? Est-ce que Nzambe naza tromper ba kosa ki ngai na ba parents na ngai? Parce que bato balakisa ki ngai Nzambe ba kosa ngai. Bato balobaki libala eza institution euti epai na yo. Est-ce que bakosa ngai? Mpona nini so bazosepela libala nga na osepela te? Mpona nini nasala nyonso mobali aza satisfait te? Mpona nini nasala nyonso mwasi aza satisfait te? Mpona nini impuissant ebebisi couple na ngai? Mpona nini mabota na ngai na ya papa ezoderange couple na biso? Mpona nini ngai naza mwasi ya libala me nazokaba nzoto na ngai na libanda? Eske eza nini? Te mpo mutu ovuma mutu normal akosala yango te. Oke longola bilamba na libanda mpe ya mutu mo bokutani na ye kaka aza mobali na yo te. Me mpona nini? Donc ozomipuna mpona nini likambo boye na bomoi na ngai? Jérémie mitungisamaki papa. Abi souffrance mpona nini? Nzamba tina moto moko te na sela moi oyo. Pour continuer toujours dans la souffrance continuelle. On n'a pas si mot quoi libéla. Papa n'a pas mengi jamais Nzambe on a la salle la casa modèle on. Nzamba ko sala toujours ko sala moto bolam. Mais mingi na mingi moto ye moko akoluka ka moya ko poussa la musika et pas na Nzambe. Mais na zolo balanga ko moko ozola ngai. To poussa ne pas na Nzambe, to même mabala ne pas na Nzambe, to ko zwa même to zangi lelo. To ko na niveau ko ba eke lobi na biso. E ko zala lokola ni lote. Na zolo na couple moko eza kolela. Na lui oleli mingi. Onyo kwa mingi, obitungisa mingi, opamusima ya miso mingi, ya defokela na toilette gazeli mate kolela. Mais nazolo ba kolela na yo suki. Pour être Nzambe tozolo bela awa. Nazolo ba na okaka izonga epa na Nzambe, pe banda ko se rappeler epa iwapi bokutanaka. Soki lelo oyo na temi to pesi koloba eke. Pourquoi bololo ona libala na ngai? Eza juste batu ba bosani epa iwapi babandaka. Oui, le départ est toujours très important. Amen. Maman, même un comme on a un tellement. Moi, comme sur la fondation. Amen. Au moins, la fondation, au tel que la fondation, bien, on peut payer. Fait que non, Amen. donc, mettre la fondation, les rocs, c'est la présence de Dieu. Bon, ça, il va là. On to prier. Alléluia. Ne papa lobi makambo to prier sans Nzambe. Mon pepe nyonso oya kana bolo na libala na ngai. Yo moko esiko kutami oyebi sans Nzambe. Loba senya na yepa ina Nzambe pe biso to yepa associé na ndeko na biso. Na bandeko na biso. Nzambe o nyonso ko tsaki bololo na couple ya ndeko na ngai. Soki bandaki na betu mokonzi na kembo. Papa yo lobi ete betu ya libala papa moko te akamala. Jésus tika betu wane soko mana makila. Tout est sorti à bololo. Betu wane soko mana makila na soki sana esprit ya femme o mari spirituel. O visita kabango. Ona kotia degu na bongo na bango na couple na bango. Papa biso to tomboli oli biso. Jésus de gloire. Yesu to ko tombola kombo na yo. Ya solo bible lo biozwa kombo ko le kali ko na makombo. Nzambe zwa solution. Mais sa solution pa de ba comprendre que yo na kombo na Yesu. N'importe quelle soit quantité, qualité ya bololo Nzambe ekweya na kombo na Yesu Masia. Posa ni Nzambe na bikamwa. Yondo za Nzambe na bikamwa. Ese mo papa bango ba comprendaki. Oui, ba comprendaki maman. Na de roi 7 Nzambe lobi. Soki bo comprendre bo yepa ina ngai. Abina ko kangola mboka. Do na ko kangola libala na yo. Na ko kangola couple, na ko kangola maladie wana. Soki problème ya pasi parce que biso tozo vivre na ba sentiment. Donc biso tozo vivre na ba loi. Donc il y a un sala boité pour naza kati na Europe. Dans un sala boité naza en Afrique mais naza comme naza famille quelqu'un. Moi na to sa conjoint na ngezate, moi na to sa conjointe na ngezate te nzamba o défendre te. Nzamba bi so ki mo comprendre. Oh mais non comprendre ni que créateur ali balaza. Na comprendre que bolo le continue ali balala mais créateur aza. Alors créateur le biso ki mo comprendre mo yepa nanga. Mo pesi mbakaba famille mo Congo. Oh naza famille quelqu'un. Oh ba loi Europe le bi moi si boye. Oh ba loi pe mo kilobi ke mobala ko bala ne
basi 10 20 te opesi balwa na mukongo notali ko aza créateur donc nzamba avec kotelema et puis ta ya telema ka telema muto asuka clôturer donc ba tous ba telema ki meta ya telema donc telema souté sera telema mesili donc ce qui ya telema aza telema pour la famille nzamba ki na musika sotala bomba zotelema ba osa ba désordre mais sikoyo nzamba bikana ngala telema muto asuka ba telema ki na bango ngala papa ko prier papa binzamba telema pour la famille. Oh Seigneur Jésus Dieu de gloire, Yahweh na poussa ne pa na yo. Nazo bonde la pona libota moko za ngambo wana nkolo. Yahweh oyo za na problème nzambe na bikamwa na kati ya libota wana nzambe. Bazako ba pourquoi bololo ya boye na kati ya libala na ngai. Nzambe nazo bele la kombo na yo nkolo. Oza le Dieu tout puissant, le créateur de toutes choses. Libala c'est l'institution le plus ancienne nzambe. Au sala pe au pesa moto nzambe. Na lona libala ezate bisengo nyoso za na sela moyo. Tikete libala moko nzambe na bikamwa. Ezwa makasi etelema. Nzambe telema pona libala moko nzambe. Restaurer santa libala moko. Restaurer santa libala moko. Restaurer vie intimité la bango nzambe na bikamwa. Restaurer, au nom puissant de Jésus. Faveur et grâce à Nzambe et mon Islam Konzi. Tout ça contre le divorce, c'est quoi le divorce? Et ça, on m'a parlé de banatisme, et ça, on m'a parlé de la balabala, qu'aucune saleté dans ma classe, dans l'école, Seigneur Jésus. Nous sommes contre cela. Il y a un Nzambe pesa santé dans la moko au nom puissant de Jésus. Amen. Maman, tu comprends des choses pour la sujet moko. Ne cause ngambo na neso malamu. Oyebi soki ba bololo za minga libana. Eza po bato ba bosani epai babandaka. Amen. Ozoba mama maloba oyo baloba naka. Ata na passe. Ata na kozanga. Mama kele oyibila oli kayebu na ndako poli ya mukolo wana. Yo bosana yango. Nzambe oyo a revelaka. Nzambe oyo a renouvelaka mémoire ya moto. Mama roi vandaki ya. Roi avandaki. Roi Cyrus avandaki. Amen. Nzambe a renouveler la butu wana. Abioni Mardoché. Oh, te osali li pola ye. Nzamba renouveler moto moko akanisa azongisa makanisa. Ezala ba mama ebele ya mama. Azonga mbana ba kote mbali ba kote yo. Pa bosani pa bakutana ki. Ezabela papa moko abatala yo basinga la joie elle a recomparé. Donc azomi yeba te d'abord. Azonga la mwasi na ya basinga la joie. Est-ce que ça est niveau là yo? Te aibina olibala te. Eza faute n'était pas aibina olibala. Si on Nzambe a renouvelé mémoire à bata modèle wana. Alléluia. Nzambe na poussa ni pa na yo. Nazomba couple moko na sena maboko na yo. Nzambe oyo simbi. Moto moko ta koboto. Nazo croire pe nazo ndima. Nzambe on la musa ki roi alala ki te butu mobimba. On renouvelé pensée na ye. David n'a qu'à la maison royale. On renouvelé pensée na ye à se rappeler la alliance. Oya sala ki na Jonathan. Ya moi me maki a ke ko bimisa. Oyo abelo na koma Mephibosheth na lot de bar. Nzambe na zo déclarer. Couple moko ezo na renouveler makanisi na bango, ozo renouveler yango et pa ba kutalaka nzala bavanda kanango. Pauvreté bazalaka nango kozanga kolia kozanga balala na bitoko nzambe muko msupe toko zalaka te balala na mabele mais lelo o bazaka kolobana bana bababe nzambe renouveler pensée na bango zongisa bango pai ba uta nzambe na nzala makanisi et puis respect kokota pe bakoyokana bakosimbana bakolia sani moko bakolamba na malamu pe bakozala malamu na niveau ya meto na bango nzambe kumama pe pambolama au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mokonzi ya ngai na yo, rédempteur ya libala na biso. Tozolobela bololo oyo euti wapi. Ese lo mabe mama. Bololo eza mabe libota wana ba comprendre na des rois. Babi mokonzi mosali na nzambe. Babi makamno so eza bien me bololo. Comme sous bololo eza côté ba sous-vêtement. Papa koma la mawa na motema oka kama solo pa baninga ke basila bango ba sokola bango ba sous-vêtement. Ye komisa ye esala ye mawa moteme koma la bololo boya ye kota kana machine na sembe wa simbale soki sous-vêtement ba osimba te bongo sengle nanya osimba mo de kota bololo ya mo speta mso koma la bololo na motema po papa maboko makasi ayoka kaka kuna mbali na ngata invité ngato kene na restaurant papa ile nga mini jeep Lobi papa me menga ba kesa nga suki. Papa ile nga tableau de beauté. Papa somle nga super. Ya moi si suka lobi kaka papa za leta maboko flambeau. Donc ça la monter ma bololo. Donc bololo za wapi.
Siko cause ya bololo yango eza nini yango tolingi ke epikwa mana kombo na Yesu. Alléluia. Tamsu bana mama koma la souci papa ki paka bana te. Ponini o na poto mbongo bana. Na Afrique ndoko na bango azali ke tika bango pa ndoko te ndoko na bango ta bota ki bango. Ngai pe la za nièce et pas ba ndoko na ngai pa ba papa na ngai na za pe nièce. Mais na lobaka ba ndoko na ngai na ba papa na ngai aleki na ya kulutu ba ko linga nga plus que bana na bango te. Non ba ko dépenser plus c'est pas na ngai te ke bana na bango. Amen, amen. Te ça normal te. Yo papa ozo stika ndaku, ozo tika bana na pasi na misengo ezo kokisama te pa ya bana pour o soutenir bana ba grande ba petite o eza mabete mais za malamu mingi ko bana na Jérusalem. Amen, amen. Suka mona bololo wana ikomi na motema ya mama soki na lobby papa olobanda linga bande kona yete. Donc bana na mukuse nzo kwenda na mama tele suki lo la ngunza. Donc mama zotala koloba ndenge ndini. Soki ba neve na ba nièce na ba zuite na koloba ndo bololo kota na motema ya mama. Asa ke parler ba bololo. Ekota bololo mama ebiso na lobby ayo kabola oninga famille na ngai te. Okay. Mama zotala banda mais siko ozokipe plus famille na yo. Mais siko banda mpe baza yo. Mais ozuna ba mbongo o mozo ba bien mbongo abana. Est-ce que c'est ça pour le bakamusu mais wana l'état zopesa na bato poto. L'état zopesa mais yoza papa na bango. Pour sa charge na bango. Donc mon onga na pesi ndam yo pe chandam. Oh, mais yoza papa ndeni yo pesa ndam ngasu mama na chandam. Kebe kuma sikoke, yo so liko la gauche ngala so à droite. Eh, but tu ne sais pas dans combien. Oh ça, mon na pesi 50 na déjà. Likolo moko na kena mo yebe mko arozwa e pesa susu 50 ne azuli likolo mo non on ne veut na bazuite on ne veut na bazuite ngapela lobaka na za contre ba neve ngapela za ba neve ngapela za nièce pa ba tumususu pa ba noko pa ba papa mais na lobango ba ko linga ngai plus que basi na bango te ba ko linga ngai plus que bana na bango te donc faut ba kokisa ba posa ya bana na bango po bololo ezala te ngapela on se pete basi ya bande ko na ngai ba vanda na bololo bana ya bande ko na ngai ba vanda na bololo poni bande ko na ngai bazo kipenga na kikongo ba lenda na bango lenda ba ya mwasi ado ba lengela kaye plus que basi na bango ndona ke yo pe ya mo so sepela te ya mo so ko sepela na ngote oh iboni ndeko na yo mobali faut kipe mwasi ne plus na bana na ye haleluya yo siko sepela kate olinga do ba kipaka yo mingi o yo zolono ko buka ngo siko po yo buka ngote ko sepela na ngote ya ko siko po ba bololo e wutu apita msuko yo semaka amen te nzambe akolimbisa me nzambe ba conséquence ko futa ofuta o David abimaki na Betsebati suka nango bana basalaki nini bana bango mibale babimaki obosi konesaki mutu ya David Bouchaki à moi. Nzamba limbisa bino selon mon cœur. Mais faut mon apasi wana. Ah, nenge salaki bango. Na tanku totanga ke kuna prophète David alobi ah te mutu abefo obomai. Tama bi ezande yo. Moni. Habité à gros vivre le météo à Salaga boy. O moyango donc oyo zo sala so basali yo ango. Donc et l'autre zolo baba bololo za banenge belé to konye ko la toujours bololo kata libala. Mais l'autre ko ba cause ya moko ba bololo. Ka okutana na maman c'est maman vina ngeza yo ya yo ngai. Donc, vous souvenez à niveau wana. Mais le nom comment va 4e, 5e personne à Kati. Ya mwana souvenez au sala eke. Boko wa kobosa na ota mususu. Bino boko kobosa na ti. Na so bana ndeko moko eza malamu kozala reconnaissant ya koyeba pa bo uti. Moment ni bo traversa et ko sala bino makasi na bolingo na bino. Na lola. Parce que comme spirituel maman. Batu mingi ba chrétien. Mais na kanisa papa mikina mama joli ba koma bomote. Ona kosala te. Oyo boye. Na lona libala ezate. Libala to se plana sena mo. Amen. Donc oyo nzamba bio sala. Sala yango ba. Nzamba péché. Eza bino mibale. C'est que vous sentez bon à faire. Na lona batu yaka tengane na zate. Muta privé muninga azate. Nabo bino zo ba lisumu. So ça un commun d'accord. Mikolo toza na fin de l'année toza mingi na makambo ba prière toza na ba prière mi l'église vit que toza ba prière ko na bololo et komi makasi. Amen. Boni ndaza ba prière na ngate ba prière mais bino boza couple. Donc bo solo la boyeba eza nini ndenge ni tokoki ko marcher bandal ba prière il y a 40 jours il y a 20 jours il y a 10 jours toza ndenge ni po bololo ba visiter bisoté tu peux to boy bololo bololo neza mabe. Mais yo lingaki mwasi wana papa nanga okutaki déjà na bana on dit makiti obeke bana baza bana ngai mais siko lelo tando zo sa mutema ya mo se ko mabololo
donc olingo tukoyoka kombo bana na ndako tolingo tukomona bango na ndako te donc bazala ka kuna pa bazala omoni bololo mo bo so bana wana mama kaba tozomona bo libanda baba mbana ya mutu te so teli suki na bango le bana mo bazala bakala ngunza tala suki meli mwana donc référence mais ce que papa on va veste classée ce que papa msozo bate bazabana ngate bazabana ya mwasi na ngai mais tango lingaka yebisa ko kazana bana ya mwasi tango pe papa lingaka yo ayebisa ki yo kazana bana mais ce que ya tango azu papa tango azu na ndako okuta bana wana position mo moi 2 jours ba sokolité sous vêtement misa gaz ezo tia bololo na mutema ya papa so pe na lobi bato balobani ka ngala bomama bala ka ngala za lobi donc siko papa komi na bolo donc bolo lisa ba bisika ebele siko biso de tozolo ba boye bino bolobi te ya biso to lobi to prier ka par connexion bolobi ba problème te mais siko totala bololo ngo eza wapi j'aimerais bien comprendre que ya bi bololo o eza pota na ngai ezosila te ezoumela toujours ana lobi na langue te me bolo eza motema mama babololo wana tolobela samedi prochain eza na deux volets eza na babololo oyo eza héréditaire eza na babololo oyo eza ke mutu mpe na ye moko mama amikotisi na bololo amikotisi amivandisi ajue sika mpena soki ekili ya pembe mpe mais eza na possibilité ya koinvite bololo wana po bololo nyonso ememaka divorce alors po bato bakoma na divorce te nalobi ete bacouple tomema yango epa na nzambe yango ntango nyonso tolobaka toza na soirée ya bamarie toza na deuxième édition ya bamarie kozanga te yo oza tro mosala tro mbongo oyo na kosala jour yango te yaka oyoki oyo eza nécessaire oza mpe na besoin bongo oza mpe na posa ya libala ezala malamu oza na mama donc oyebisi patron okende nde na nzambe ena na problème ya libala nga fo nakende kuna mpe ya couple tango ifwene na invité oyo babengisi baza na édition ya libala donc eza ndenge wana papa donc bololo eza héréditaire eza mpe oyo motu azwi epai ya bato mais ils ont la possibilité pourquoi Christ à la croix a dit venez à moi bino nyonso ba oyo bolembi ngai nzambe na kopesa bino nini qui mi a repos yango to moni ke libota na deux rois to tanga na 21 papa yo o papa ko sala ni ko interpréter ngo to ba ke bololo ngo eza possible esila amen na deux rois de na 21 balobi boye então saiu ele a Manassiel das águas. E puis accueillir konisa mai. E deitou o sal. Abwaki Mungu ana mai. E disse, assim diz o Senhor. Pe Yesu akora lobi boye. Sarei estas águas. Élisée alobi etena bikisi mai oyo. Não haverá mais nela morte nem estéril. Kufa ekozala sute na mai oyo pe bokauki ekozala susute. Voilà ce que ça motora nzambe azo déclarer par rapport ya onction nzambe o ezali kati na ye. Alléluia. Elisa déclaré yango. Abi bololo eza suna mayote. Nazo déclarer libala moko bololo ezo bokauki. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Abi bokauki ekozali susute. Alors papa faut déclarer que bokauki zete mais kobota fortification donc multiplication. C'est ça. Et ceux qui na finance, ceux qui na banda, ceux qui na mosala donc et se multiplier. Elisa a déclaré. Mais ce qu'on demande ah Elisa c'est qui Mungu akenda ki na Mungu so le to ina makila na Yesu. Au nom puissant de Jésus, le sang de Jésus eza ko libérer vie à couple moko. Oyo ko za na difficulté à bololo na kati na bango au nom puissant de Jésus. Na bondeli ko ba eke kolo na nguya, kolo na basanto, di kolo na nyonso efandi yo. Maloba moko te e ko tele maliboso na yo. Hôtel mon côté en famille, où est qu'on régner, qu'on les cas, comme on a eu colo. Bible dit aucun esprit peut résister devant nos puissants de Jésus. Nous avons déclaré na comme on a Yesu. Ce qui Élisée, a même qui Mungu a pu déclarer qui maloba. Boka ou ke kotaki. Oh ma kamonio se salamaki. Mais on a zo boka ou ke longwaki. Pe bololo elongwaki. Na memi comme on a Yesu. C'est que notre trop puissant. Na même akla na Yesu. Makila oyo esopana kina ngoma na Golgotha. Ezo pesa na kaja couple moko. Eza ko pesa mabota. Eza ko pesa oyo nyonso. Eza ko senga kaka mabota. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à toi Seigneur. Yambali pambole na onde ko pa yo fandi yo. Kozanga kate chaque samedi. Kolana biso na nzela na Facebook évangéliste Makou tangu ifwene de lundi à vendredi kozanga kapete kolanda évangéliste Makou na 13h na radio Bostra. Pe commence à la terre de lundi à jeudi, lundi na jeudi tozala 17h ma seulement na biso
na niveau ya Facebook Evangeliste Maku YouTube so ngo mona biso kuna même atea oyo na oyelekaki na ba nyonso obetikaka YouTube Tangu Ifweni obetikaka Tangu Ifweni na YouTube s'abonner kuna s'abonner ndeko na ngai ozali pamboli kaka na bomo na biso mama ndenge bozali pamboli na bomo na biso pasteur nanga Odoko Lenga ozavuma lipamboli komona bino liboso na biso papa na ngai José Mbula Matadi bozavuma lipamboli to sepeli mingi vraiment bopesa biso makasi bobondela pona biso toza na toza ya kokoka te sans bino toza vraiment na posa na bino merci vraiment bobondela pona biso toza vraiment na posa na yango po toza nzambe oza nzambe malamu ya Jolina papa Riki ya mwasi nzambe apambola bino vraiment bolamu na bino toza na posa na bino nzambe asala bino vraiment bolamu ya Lea Sima ona papa ngangu nzambe apambola bino na mboka Angleterre nzambe apambola bino na mboka ya Angleterre papa dira merci bobondela pona biso to na posa na libondeli na bino ya la mère des jumeaux merci vraiment na sepe na présence na bino to partager bolingisa biso so mabe moko elobamaki toza vraiment na posa na libondeli na biso Nzambe merci ya wena bikamwa to commission kolo poza nzambe malamu totiki séance ya lelo maboko lo bandeko biso wana biso nzambe tikete tena bazaki présent na trois dimensions corps âme esprit lipamboli na yo nzambe esimba bongo tikete nzambe maloba oyo tobina esika oyo ebota mbuma na bomoi na bango yawe na bikamwa faveur pe grâce ngolu oyo elokalizaki David na zamba elanda couple moko yawe epambola bango biso na ngambo oyo tozala protéger na kaka moyini au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci. Merci. Ya Angel Kabongo merci. Facebook Evangeliste Maku eza ouvert to sololi na Mozambique. Merci. Nzambe asala libota na Nzambe bola mobele. Partagez avant de partager message oyo. Avant bima partager message. Partagez la famille na yo ça bola. Partagez. Quand il sera la honte de ma soeur la vie na yo ne bola. De le commentaire va super. Ça va super. Mais ça pas tout le battre. Partagez ça facile papa. Ça va ça bola. Hein? Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Amen, amen, amen. Bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye.